Tupesa lukumu na Biblia siyau maja ya moyo. Haleluya, 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 haleluya. Mbote Mama Marie. Mbote mingi ndeko. Lelo toyambi Mama Marie Mosikwa, Mokristo ya paroisse Notre-Dame d'Afrique ezwami na commune ya Lemba. Toyambi mama po tosolola na likambo etali mokanda Mosantu Papa atindaki na ba episkopo. Mama, Papa atindeli biso mokanda le 30 septembre, mokolo ya fete ya Saint Jérôme. Kombo ya mokanda nini? Kombo mokanda wana Aperute Ilis. Bongo Aperute Ilis ezali lokota latin elingi koloba nini? Mosantu Papa alingi kotia accent, alingi konyata pensa likambo eta liloba ya Nzambe, liloba ya Nzambe. Lokola mokanda wana euti na Papa, na mokanda oyo Mosantu Papa alingi koyebisa biso nini? Na mokanda wana Mosantu Papa azali koyebisa biso kita oyo ebombami na kati ya mikanda misantu. Na boyoki liloba ya Nzambe tozali kokolisa boyambi na biso. Na boyoki liloba ya Nzambe tozali kokola na kati ya boyambi, tozali kokola na boyebi ma Nzambe alingi biso toyeba po tozwa libiki. Bongo po nini Mosantu Papa aponaki lomingo ya isato ya mobu? Mosantu Papa aponi lomingo wana pamba te ezali lomingo ya bomoko, lomingo ya unité, lomingo ya écuménisme. Yango wana poni te totombola liloba ya Nzambe na mokolo mona. Bongo biso ba Kristu tokosala nini o mokolo ena? Mokolo wana ezali lomingo ya monene mpona biso ba Kristu. Pamba te mwa milulu ndenge na ndenge koki kosema na kati ya misa. Ndakisa yambo ya misa bobandi misa kotanga eteni moko ya liloba ya Nzambe to ya buku moko ya losambo. Pe na kati ya misa wana tokoki kopesa pe libonza na ba lecteur be bazali kosalisa biso na boyoki liloba ya Nzambe po baza na mikanda, baza na Biblia ekoka kosalisa mona botangi yango mokolo na mokolo. Ya solo liloba ya Nzambe ezali na tina mingi. Mikanda misanto ezali na tina mingi po ya ba Kristu baso lolenge nini? Mikanda misanto eza na kita oyo tokoki kokanisa te, eza na kita moko monene. Bongo moto oyo atangami mo Kristu, oyo azali moninga ya Kristu, asengeli tango nyonso koyoka, kosalela, kokokisa liloba ya Nzambe na tina na kati ya bomoi na ye. Pe asala makasi na tina te liloba wana ibongola motema na ye, motema mwaye eula na motema ya Nzambe, ayeba penza kolinga Nzambe pe kolinga baninga. Bongo ngai mu Kristu nasengeli kosala elaka nini? Ya solo yo mo Kristu oyebi te okozwa libiki na kati ya liloba, osengeli bongo kotanga liloba ya Nzambe, komilesa na liloba ya Nzambe mokolo na mokolo. Merci mama. Mosantu Papa akomeli bepiskopo mokanda po ya kosalisa ba Kristu. Bongo mai ya motuya tosengeli kosimba na mokanda wana ezali mokristo nyonso asengeli kosomba Biblia na ye pe aluka esika ya lokumu na ndako na ye apesa Biblia. Merci Mama Marie Mosikwa, Mokristo ya Notre-Dame oyo ezwami na Lemba. Merci mama. Merci mingi ndeko. Tupesa lukumu na Biblia siyau maja ya moyo. Haleluya, 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 haleluya.